Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout. Maman nangaye, oh yango yo eh. Ernest, soki na ye kosola na yo parce que naka naleki mosu te motu azalaka na bato soki likambo eza bapesaka conseil na sololaki na Karine Manessa British. soki na Karine Manessa expliquaki ye makambo tu. Elle m'a parlé azongisinga na nzela naza yaya nalingi kimia ezala na makambo oyo tokomi nango eza temps oyo tokobanda ozala na badispute te baquerelle te badivision te parce que nzambe asalaka esika kimia ezali asalaka na barankine te toluka kimia mpo azobela aza mwana bato. Elle est parmi bafille oyo nalobaka ke ozwa libaku ya malamu motu to azala na badefo mais Martini aza mwana malamu naye koseskize pa na yo petit frère nanga peut-être mabe nange eza mpo napesaki ide nanga ya komema ye na bahôpital peut-être esimbi te nalingi tokende na voie oyo olingi mais tozala dans la paix quoi na kimia parce que biso nde na miniti ofo topesa mwana mwasi ana courage topesa makasi azwa traitement akoma bien po esala pe bien te mwana bato tout ça donc ce qui n'a yé pour nazala bref c'est juste pour m'excuser to solola tozala na kimia toluka ba moyen nini oyo mwana bato akoki koyoka malamu parce que pe boye ezosala mpasi eza pe soni oleka boye mwasi aleki na ye akoma boye mwasi aleki na ye boye ngai nazokoka su kosupporte makambo te vraiment kaka kosexcuse. Merci beaucoup Yafatou. On va grandir mon cher on a wami balete. On va prononcer mon esquisse. Sur une façon de maïa orobila yo ezaki mabe envers eux parce que quand on sola ina Karine Manessa m'a pena sola ina Domitille Makenja motema ya dilondole mama domi ya bisinga peu importe nini kozala mais grande sœur na otikala na grande sœur na yaya kala za raté ensemble surtout ça uni je crois que kolonga bitumbo pour jusque là maman na bango yebi elo côté. Vous imaginez que alingi tena informé ceux qui a benga na zo seka toza bien mais toza bien te yango nini yango ya bino soki ya nini oyo kaka tu ça fait mal aux oreilles. On va te mikolo ya pano na bino on fait bien te mais to mesa na on peut
un jour ça la tenga na profiter donc il tenga tindele nga mbongo mo boye tenga par rapport à la démarche pour na la rejoindre ye na place na lobby boy kobomba lelo soki mabe moko ko mwana bato ebike na miso ya l'état pesa mabe yo kolanda ete mutu so aza malade aza na ba caprice na ye mieux vaut ko prévenir maman na ye ayebaki mwana na ye abela omoni te mais sikoyo lelo soki likambo Ernest ozomona te ke bon nga nalingi vraiment soki koloba mingi te po ezalaki yaya moto asalaki boye boraisonne na point wana aza mwana bato aza na baparent na ye ntango aza bien te fo baparent na ye direct bayebake mwana bango aza malade c'est ensemble nde Yesu kumamba kumama mwana na nzambe kumama oui nayebi ki eza pour la discussion du coup yo mwana te ben c'est normal na mwelo yo moni mabe wana te tellement maman na bango azovanda na ye avant na mosanto kuna na ba traitement na nina sengaki azong c'est la biso mona ye wana awa par rapport ya bablo amiki parce que je souffre vraiment. Mais non sala nini yo zate na ko sala nini ebisanga maladie ezomata au jour le jour nazo yeba te na oyeba nini na kuyeba nini na munoko akondane biso na tawo nyonso tozwaki tokozo tawo nyonso tozwi te pe en plus azoloba ndenge azomona on dirait makambo mosantu eza maboko na ye moko oui parce que à 5 biso to pesa 5 jours abenda soki bi esprit mo ya musika pour maladie wana ba traitement ba esprit ya kisasa te so ba ruta soki Équateur soki wapi so ba ye nde bango ba ko guérir maintenant bisa yo ça ne va pas oyebi ki na sama mobali leko zo isanga bongo na osala ndenge nini na kosala ndenge nini ngape na blender mabete aza wana pona ko idenga c'est tout na s'emporter moi c'est dans la souffrance on a s'emporter ngana obima benga ngana soir to kutana na ko tizana ki sensu son esprit na mo weba te na ki sensu na se pena na se kotango fole ka pomo bo apoka zui moto leki okiti yana se makasi na weba te benga ngai Yesu kumamba kumama mwana na nzambe kumama ayaya kumama Yesu kumama kumama mwana na nzambe. Bonjour. Martini? Azate. Bakepe si prétend. Bakena nani? Kena papa. Yo otikali yo mona ndako. Natikali na moko. Ok. C'est bon. Vous avez l'adresse na bango ko pesa nga pona. Bakena ki sensu donc juste benga ka mobali. Kota mama lidobi so mama lidobi. Kasi mama lidobi a mema bango. Place bakela kuna. Ok. C'est bon. On va te rendre bien. C'est bon d'accord. Merci. Kana na kisensu kando. Tina sina expliquer kiuti. Non, on a dit na mabete, mais batelanda ko bien. Bon boso na batela ngo nto isanga. Poza mo msala na camarade Monsanto. Ndesa. Nde bakena papa Ernest on le Ndesa. Oui, puis na place en route, na place en comme le bitin. Ok, pas de souci. Mozaka mo msala.
mutu so amoni gwa amoni ye grave nzoka madiemba moko bodo adiembela na sima ya mninga ni mwasi oyo lia fufu awa makamnyoso awa sia bozela zo na kubo sam ata abondo kuma te mama Yesu kumamba kumama mwana na Nzambe kumamba. Explique-moi un peu. Je suis en train de rêver ou c'est la réalité? Toi, na teni oyo. Vous avez ma chambre, il y a petit frère Nanga. Hein? Oh, eza nini? Mama, nazo tuna yo eza ni. Oh. Patron nazap. Mais nazo tuna yo te mama. Yo, oh tu là. Natini. Non, abimana kuna yo. S'il te plaît. Ah bon? Bravo. S'il te plaît. Je croyais que... Non. Je croyais que nous avions associé mon sentiment classique. J'écris en toi que aux gens n'a pas si y a moi si n'a yo oiseau souffrir dans ma masse ma colonie balai. Ernest, wow, bravo. Salini. Et avec qui? La Salini. La bonne, la domestique de ta femme. Abima avant na sala trouble. Nini? Olandi ni sima ona tie mulikolo lokwa cheval la bandi liboma. Nini? Ninango, nini? Pourtant toi salio nini? Quelle humiliation! Et puis dans sa propre maison, voire même dans sa chambre. Toi, la pétasse, je te demande de sortir. Ça c'est pas mon éducation, moi j'étais jamais éduquée comme ça. Basi basili na mokili. Na ko humilier yo. Yo so humilier mo santo ke ko bima na mwasi boy na ina kata chambre na ye. Ndumba. Kosaka na ngate na simo na nzoto poso koli. Keba, musika nga. Abima. Na abima te. Tu kasa abima na yi. Abima na kasi. Abima moi avant de sortir dans cette maison, la pétasse là doit quitter cette maison. C'était moi la personne où est que Luka. Ebisanga elo. Papa, na ko Luka yo lisusu te ngai mwana mwasi kwa ndumba. Abima ta ko. Maman. Bébé qui est grande sœur naie aïe a fini na ndenge osakana te alobi akoke koloba tinga na chambre na Ernest chambre ngo siko botika ki polele ma tuza libre tuza na kati ya ndako ya fingi yo po fingi yete toki muto fingi yo finga ye mama so Ernest azaki te na kokai ko fingi tango Ernest ya tuninga na wangani mais Ernest azaki ata o fingi ye na miso Ernest ko sala eloko te ya za deja na yo zo comprendre makambo yo zo sala mate o fingi ye na miso na ye yepa ko finga ye makambo yo zo sali yo moko zo yeba ngote Ernest azana eloko koloba te tango basi bakandi ye esili yo za wana ozane lokola liki akolinga te ko ya opasuka soki afingi yo po fingi ye okobanga ye nani aza mwasi lokola yo aza mwasi lokola yo ngamukolo mususu na mankai na ngakana beta coup de tête ngakana beta coup de tête na miso ndeko na ye aza munoko mingi mama wana aza munoko mingi mama sikuma kamnyo so baby to sande nini makambo baby ezate makambo moko baby ezate oyoki grand maître azali makambo moko baby ezate okobanga nini boniko yo zana makambo na nzoto za kobanga obakobanga mola mwasi wana kende kolata robe to kende pa grand maître mama boye ko simba te bilamba pesanga ka robe no muna lata ilamba na nga kuna moko lata ilamba ngo na sma basomba kango na lata kango alata kango te timo ko na kozwa lopangu na bandi ko lata dilamba. Je me pose des questions. Sois un problème en gros et cause après to tuni na ndenge nyonso. Donc est-ce que aza motema makasi bo tuni na ndenge nyonso aza motema makasi aza mabe aza ndoki nyonso omoni mwana mwasa daka gube ka boye il faut ko tala na vie faut éviter ba hypocrite to ko ba mo santo so omoni mwasi alobaka te nyonso kaka malam oyeba soka boma muntu na mboka oyeba soka longola bazemi batu mabe mo santo wana ngai
tant que ya zolinga ko confesser te yo po occuper te parce que yo za moi musana ete akozala ka bongo na bambasu na ye tata fandi ndiye mutu malamu minga na affirmation isa komona ti azo insiste azoboya epa na bango mpe bayeba alingi te donc wana okasi azoboya kapa mama bango azamuta batension or kayebi ke mama bango peut-être akoyeba makambo ya sala donc oyeba yango azobanga te mama na bango akoyeba bayebi eloko basalaki kolwana ese komi eloko yango omoni ngai ye on a risque te tant que ngana koza na bomoi lokola ngande naza responsable na numéro 1 ngai nde mama ngai nde tata mosantu na kidoki na ye oza kuno zo yoka ngai leki nango kosala eloko te mwasi mabetele longi soko zomona kaka mwana mwasi ka lokwa meme okipe na oye te soka kokufa akufa lokwa ye dingi bapara na ye bayeba te tika mosantu akufa yo mpe mobala liboso te na vie okufeli mwasi mama obi tozolala tozolamuka me nazokokaka te mama nayebeli yo na motema mabe te mama nayebeli yo na makambo wana te eloko nini ekokoteli yo na motema mama yo kende kosala mwana mwasi wana mabe mwana mwasi oyo ayebe biso oyo tozangaki ata place ya kolala tozosenga mama moto apesi biso mbongo moto akomi koyede biso lelo tokomi na ndako tozobima mpe bato baopesa biso respect mama ye nde omoni ya osale mabe mama mwana mwasi wana mama ya solo yo lukaka mwana o ole ozala bien na bana baninga po nzambe asala apesa grâce o retrouver mwana na yo o aza ya na biso lobaka mais ozosala mwana moninga mabe nzambe apesa grâce wana ndeni nzambe akosunga ndeni omona mwana yo parce que baninga olingi te zano na place ya mwana wana mama so ezaki nga basala nga mabe wana yo linga oza ndeni nga mutu natindaki alinga Karine mama obimaka nyonso okenda ya prière natindaki mobali na ye alinga Karine mais yo mama okokai koboya naboya makambo ya bana mike nga nakende kokota yango nakoboya yango mpo na nini mama na ngai mponi bozofingisa biso mama oza mwana moke makambo yo ozokoloba ozoyeba ngo te mama munywana yaya na yo azwi libala wana afanda akota na libala wana afanda libala Karine anviaki bongo eza libala te bino bokekota na libala okekota na ndako wana par force mobali analingai Karine te mama yo nde moto pousse Karine na mobali na maboko ya garçon wana bongo bakomi esika moko ndenge nini mama bakomi ensemble ndenge nini na pousse ye ndenge nini nazwi Karine natindiki nazwi mobali natindiki obike na regrete mama bana Kongo bakomi azumoni mwa moto akomi afinaliso ekoma pe ya ye yo kozela mobali na yo moko akouta likolo kokweya na se il faut koforce c'est pas normal. Na seme ki na yo apeso mukongo na eta o mosa siko zo sukola ndeni. Te akos ça là vraiment passé. Mosantu, okuza na motema makasi tina niveau point nini. Ozonyo kwa maawa na kisha centre toza na mama na yo. C'est des problèmes. Mosantu pia biso téléphone to benga mama to expliquer mama eloko nini komelio. Ye seme ki na yo ko vana ndako libala ti. Ya vanda mama na yebi ki vanda atete ngana fait perdre. Maso na perdre na kipasu aja mutite. Ako sukola mama. Mama biso ndaza bongo. Azam ta tension. Et puis maman a umelata yaka na Kinshasa. Maman yaka ne kin pamba ko bengi na téléphone te. Non. Boko ko bengi na téléphone pour ebisi etamsu yo ko feli boso na mama. Kale amte boko na tika koli. Nzambe eza bala basi misusu bayoka mwa baninga te. Muninga penda lokole pour la Seigneur. Mais moi na moi ça vande ko ko sunga ndeko ne mwasi. Nzambe ngana na makasi te. Lelo na sengi pesa ka mosantu makasi. Ako simonte ne ka be tabaseme ki bandima la boka basa. Mama boni yo boni yo yenge makasi bo do omi kui pendako bo fandi na bino bandu bana minyoka ko piolola boye ko sunge kanga manga mbanga no moko la bino bo monike grand c'est mbanga no moko tazolo ba malembe ngako tu so tena tele manano to tele no so to souffrir to no ba ko tela ye bozo ibo kenaye keba yaya no fingo na nias no fingo na nias omosantu no fingo na nias ko meka taba fimi susu ezozo lokolo kilo mosantu a souffrir so to loba te lokola bino ba nini mama sita wali boma na mutu na yo biso moni ndoki belela bongo etelema wa mukolo mama binito wa mukolo na mama boyebi ke muninga no fa confesser boyebi ngo to boyebi ngo to yebi wa confesser ni alelo anan alelo anan alelo mwana
bandumbo tambola na na biso na nde makolo aloba bemimi yo yebi balobi ni likambo te nga na tuni na yo na biso to yebi siko mutu anga alobi mosan tufa confesseur dans les pasteurs soki mutu wana alobi confesseur dans pasteur mutu alobi confesseur omeke ye biso eza baja famille na bango ye biso eza baja bafamille baernest balingi yo te basemeki bazalaka bongo ntango ofinga totelemi kisanga ya plastique ntango ofinganga ndumba wana nga na mesha ble yo ya pembelo 1-0 na persi na lolemo likolo yo mpe na moyoma se 1-0 ofinga ndumba yo ndo ozaki ndumba na sango bamolai balingaka basi ya bandeko ya mibali te mama kosimbe te omoni yo oza soni ya famille oyo en plus oza mwana mabe karine yo kokofuta mosantu oyo ozofuta ye te mwasi wana aza mwa mabe te yaya aida biso na makambo ebele me yo na mama bosankano po bokombattre fi wana po yo kota na libala wana karine omoni mama azokola lelo ozala te totikala biso mibale mpasi na yo eza ya ngai parce que eloko nyonso moto asalaka mabe nyonso yebaka nzambe afutaka ye oui parce que oyo ozosala wana yebaka nzambe afuta yo nayebi omoni bato nyonso bana mokili basalaka malamu te eyala bato mosusu mpe basalaka bato mabe siko tianga na parti ya bato wana mpo ozala bien ouais en tout cas mpe nalilola nalifelo préféré nolifelo mpo nazala bien neti boye je préfère lifelo mpo nazala bien karine oza mwa mabe te na mabe te okite nayebaka te est ce que ngai no pena tozala papa moko parce que makilo eza pa na ngai nandimi teke kozala pa na yo tu es mon sang non je ne refuse pas yango problème eza nini nga aza lokwa yo te ondima kovivre na misère yoka siko na ye biso tobotami toza papa moko mama moko mais on est différents. Je sais. Moi, je suis pas comme toi. Oui. Je préfère naza bien que naza na misère o ezaki awa. Osala bien. Osala mutu mabe. De so babina o boma mutu po yo zala bien. Non boma makasi. Ouais. Karine. Omoni mutasala bien par exemple boma ngai. Mutasala mabe na malamu e nzambe. Mutakela satan eza nzambe. Mutakela banganga bato nyonso tomona bato ba science et tout e aka nzambe. Nzambe mutapesa bango mayele bakomisa biso toza lelo. Neti nga j'accepte. Koboma yo nde na kokate mais mutu aza en dehors ya famille na biso non Karine aza mutu zwa lokola ndeko na sas ke makila biso nyonso tokana makila moko eza teke biso makila na biso eza rouge ya eza noir non biso nyonso toza makila moko nzambe mutu akela biso oyebi différence nango nga na to papa mo mama mo te eza yo te so ezaki yo okosa na mawa ndeko na nga misa yo te Karine oyebi mwa mwasi na sala ebele pa mama na biso akosala mpe na bandeko naye paza bandeko tobela biso nyonso mwa mwasi nazwa biso en charge akosala mpe bandeko asaki yango pamba te c'est parce que ma mère travaillait là-bas. Oui, je ne refuse pas ma chérie, je ne refuse pas si ma mère n'était pas là-bas kosala pa batunde basungaka bango non mutu soit zo travailler pas non soit un problème na famille na un souci tu dois régler ça. Allô maman. Maman boni. Maman ngape naza bien. Eh maman. Non mutuka nde esalinga mwa pasi mais naza vraiment bien, naza très bien. Ngo nange bimana se te mama nalamuki nde siko mama naolela te grippe nde esalanga mwa fièvre ok mama naningako mingi nayebiki yo kolinganga mama aza mama mosu te nazaka na yo ok mama nalingi kope
na maman soutenaka na yo te maman naza très bien naza bien na obengo nsima kasi ondoki yoza bien mosato yo vraiment ndenge oza bo ozosentir ke yo mpenza oza bien moto abien azalaka ndeti yoza moto deya so abwaki eloko seke na vi na yo atikala ta kolingo mokolo moko te mpo yo oyebisa mama vérité ke osouffrir mama ya m tu bazwa solution yo oloba oza très bien nalingi su te nakozala lese te dis-moi d'abord s'il te plaît nakozala lese te naza mposa nzala na kimia nana ndako na nga nana mposa nzala lese wana question otuna nga ata nobi na ibso clair mama bango zaka bumba shaka ati siku na obimise bona nango ndima zo mutuna bakota bongo azana balabala tuti déjà kuna libanda za libanda no te libanda ya lopango te uti libanda mazanga katika ya lopango doso na bimi na porte tata na oke wenze funa mona ye ena sens te nana posa za libanda pe ya venue te la ta venue elandi o elandi kuna bokanga ngai bokanga pa nani utika mutu libanda donc donc ozaka na bolingo ni c'est ça nana bolingo neti na olingeli ni qu'est-ce qu'il y a mon bakamada mosino omoni mimi no ndinga sana suba chenga no na ye na bitumba akokoka te pona obeta ye ide ata yozongisa mbata ozwate amuda makasi obundaka na bundara na swanaka na fingaka na loba mamnyoso mabe no koloba suna na kanda et puis yebisa ba camarade mwasi na yo à partir à lelo na mwasi na yo ngo na ba camarade na ye do ba luka place okende s'il te plaît nana posanza na kimia yoka nenga oloba kutika bato lesti sona banda olinga yo te mais ero na ngana za libanda calme-toi na yebi comment on gère à mon cœur s'il te plaît c'est calmé c'est comme si oye ba mambo salati na mosulingi te écoute je t'aime beaucoup na linga ko maintenant bolingo mauve ezala ata c'est kizaka bolingo s'il te plaît bolingo ezala rose ezala mauve te rose wana ka oyo oloba alors épargne bango o baosala wana eza juste na kobenga ngo mokonzi bamonte coup d'état rapesa siko discours d'exil ya nango pamba to moseleke te so bakati ya mokila tu m'aimes trop c'est vrai yo sakana na mbasu yo quand maman bela attention qui maman mobile dans attention maman mobile dans se retrouver na Maroc et matika bonheur à Congo oh boni beko mo santu mobile no ngosoke Ernest Wanza mimi maman yebsa na mobile Ernest Azabi mimi yo kanante te mo santu trop c'est trop kwa la santé yo za fidèle yo monta mikolo ba yemela bino basi ya mabala na yebsa ko lia face okoko lia face mimi Azawapi si tu fandi na obo vraiment yina ndako osani Ernest amona bato kwa babube na ye c'est mikomisa tuna sukola siko sa mikomisa to sukola te bon moi musala nsaneni Azab bazana na kati obi ke musantu amwa mabe nengene na Barcelona bi akoko supporter sous ba bêtise na ote mais mama téléphone basani benganga na yo sukola yo omoni mibale to nefsa no so za na ton Louis za na ton fidèle so za ton fidèle za na ton Georges po bisika déception yela ke yeba na raté bino basema bala so basi batebino na ndako mona ka ngana pesa ko conseil awa nefso fais-toi belle fais-toi chic mimi na liete mimi na liakate mimi poto isa pasi na motema motema ezika obi makambo Ernest maya tayombela muto pesa maya siko baso eza kantine wana yo mto obwaka basi mimi musanga ko kana te ngada ngasumu ngada musisama bakatanga ba déception leke bele musisama wapendeza na ngo disute basi mimi sukola ngai zana yo sukola pona ko déshabiller oka boko suona na bakandiko bazakati omongai non le balandi dans mon foyer non parce que baba fio tele tout là oyo abala ta kota ka foyer muninga siko mimi na sukola siko hoteli mandeni musantu na makolo boyo yo zaka etape oyo déshabille toi maman nakata na sukola kaka siko musantu muto oleka te déshabille toi na sima kotambola ndeni musantu kata ka forme ya bato oleka na bonte mobana za ni yana
mama na osala makambo otosanga no te tika boye zela okasikoyoka siko pasi otelema ndeni zanga yaka lokata noka forme mamel kandi mutu emonana koto na osala omwa kobombama na omonisaka koto na bongi Ochola muka ero. Ozolela nini? Non, ngana yokilo ozolela. Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez un problème pour combattre l'oba? Vous en avez bien, mais nous allons sentir que vous avez bien. Ok, problème. Allô? Allô? Martini? On sent tout, allô? Allô? Non, senti que aza likambo azobombelanga nayebi te soki eza likambo nini po tozosolo non senti ke azolela me azobanga te mama naza bien nayebi mwana nga nayebi bino nyonso nde bovandi na ngamu na bokoli na artini nazwi bebe nayebi rien naosentir ke ya quelque chose oyo azobombelanga mobali yango combien de fois na bengi ye toza bien ye le matini mero bande oleka te mais lelo kutu nde eleki mais na senti ke mwana nga aza ndenge azalaka te mais nayebi te so problème ye mama soki ya mosantu esika aza kuna aya na problème akobombela yo okuna na kisasa ayebi ke nga nabelaka batension nalobi martini ayebi ke nga nabelaka batension akokoyebisanga likambo mabe te mpo esalanga choc maman nyonso ya mabina ya malamu a préféré ka mela nango ki ayebisanga pour faire souffrir nga mais je sens que le cambo ezali ngana on toza présent le jour wana maman vete la bisoni sur wa lote seria mosan d'autres choses to réaliser ngo ka tito comme maka réflexion ya bo mwana te o mimango na maman nyonso il faut essayer de réfléchir très loin biso aso to si ba problème ngana yo to éviter ko bisa maman poni maman tu dois faire le nécessaire et tant que maman il faut qu'il t'assure les terrains au talaye au vérifier au talasi qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il y a personne là-bas où à cause de soin à moi na yoko les kayomoko là moi je te dis na musika kuna yaza na problème abombeli maman pour que maman ko ya ba yoko za mayele te maman ngazo mona ngo za na sens système kambino bolo ba oyo pona yo skoni ni za sens et c'est l'autre parce que ba ngomo ba kono tout babike baza bien comment fait-il me donner problème abo ya bisa maman na te kuna na kisa na famille maman c'est là tu na avouer la vérité hein yo auto ça va forte fièvre à auto tika na sandi. Pour le bon exemple. Pardon. Au bois qui est il y a bela qui mon auto sans ça grave récemment. A boy to mettre là il solo au maman on va problème. Ordonnance. Ah. Ordonnance. Yo me bela so bon. Maman ko la ndene e ka musane. Ya no ko na le mi madeso ko ki ko lia madeso tu ko no za malade. Mingu me biso ko yo no mutingo no lina ngai. Ça non il faut ko bete. Kolo Yesu. Yo obinga bane bandisi to komi na moma oyo. Maman, na ba conseil nyonso oyo pesaka biso. Na makambo oyo lobaka na biso, na nzela ya prière oyo la okisa biso nzambe. Maman nandima kiteke yo ko permettre otika Karine akende ko kota na ndako ya mwasi wana. Maman, mwasi nazala mwana mabete epa na biso. Mosantu wana alinga biso mama azo lokola mama na ye. Maman, yo ko ka olinga te Karine akekota na ndako wana koma kobimana mobali na ye. Et puis mwana batu ya mwasi neta komi nango. Eh mama. Mama zo luka nini? To mesa na passe na biso to ebike to sambela nzamba osunga biso un jour. Nzamba osunga biso ngana ozwa libala, Karine ozwa libala mama bonga. Libala ya nini? Yo vandi kalakalo yo vandi bobali. Ozozelo bala na mbula nini? Eza pressé. Ah c'est zo poussa. Toza pressé na mutu te. Ah c'est zo poussa. Obala na mbula nini? Obala kaka la kiti siko vandi. Mama. Siko ko sepela Karine ke boto la libala batu wana nde ese azwina ye azwina ye mama azwite aboto libala na force Karine banda olata mabe mwa mobali ale mso akokipe te yango acede alingi ye mama mwana na mosanto amona mabete bazongisa malamu na mabete mama talelo ko bino bofuta mama mabe wana ekokolanda biso de génération à génération kande baloba ba para balemanga mobesu bana bayoki ngai
Papa, maman, biso tokoyoka ngai ne loko neti ngabo na salite. Maman, wani boy. Maman, yo koka opesa Karine conseil te. Neti nga na venyo ba ebinga leka Karine parce que Karine a mankaka ngai. Maman, yo koka opesa Karine conseil ndaka yo kayo mais yo koti biso na complicité na ye. Conseil na yo te. Bon biso to sengi onde conseil. Basengi yo conseil te. Maman, yo vanda sala makambo na yo, ye pa sala makambo na yo. Natiki charge ndako na maboko na yo. Nayebiki mutu ne salaka. Nalobi te ke ndako nanga obo komisa nga hotel. Soki na yoki bozonga mabe. Nande kuna mobali botika la bien. Boyi programme ke lobi nazo voyager na okino tala. Ya na bino monsanto na Kishasa. Si c'est nalobi ke yotika ko créer ba désordre hein? Surtout yo mutoza mutoko mutuno ba vice bujaka yo. Nalobi bondo ba camarade na bondo yo ko beta ba G6 Rome ba camarade bondo yo tala match na kati ndako. Beaucoup misango de quoi de bar moko boye, place bataille la sport. Na pekisi yo comme grand frère na koloba. Provision nyonso ezali. Na limite ke loko ezali. Moi bon mon cœur na otika la bino, peut-être ko promettre bino na tina tango, bosombi mapa na mobilo ka mike bepisi na rolamba biloko tsanga. Je dirais maman, fais-nous confiance. Fais-nous confiance, tu ne jamais que ça la bêtise derrière eux. Ok, oui, déjà qui est comportement et on met ma baba sinanda ce n'est pas de nos genres. Bien que ma moussou soit en angoté mike comme étant baïmé nanda comme on vous promet que vous allez vraiment ba na moko basa exemplaire vu ton absence. J'espère que vous allez bongo. Donc c'est que na ou mena ngati ba une semaine 2 semaines. Na kita pende on a bien moi sta ebelé to mona nité. Biso bito na poso mona biso ko kasi na zo ke ne to ça programme na yeti. Attends on va gérer na vacances ko ya. Bino pe boké. Bien fort. Vous allez ta un mois kuna. Non, on a son na ki watara ki na roso ma bité. Oto ma to boka. J'ai des poches maman. Hein? Non, j'ai des poches maman. Olimo banda. T'es maman. Alors, tu me claques. Ouais, to tana ko. On souffre. On a vraiment passé. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a monté ma boue la vérité tina juste tina niveau. Nous sommes so moment mutu na après on limbiso. So maman, n'habité à un intérêt ni en cause papa on a ana pour ça bien guérison na yo. Mais ozoka passe au liko lo baté pourquoi? Dis-moi, nous lo baté pourquoi? Chérie. Nayebi likambo na mutu te. Nayebi nakanganga te. Naza mpe na nyonga mutu te. Nayebi na likambo te oyo. Nde bino boolobaki na bombi likambo na motema. Susa maladi na nga eza maboko na nga te. Nayebi eloko te. Ernest. Mpo nayebi likambo mpo na nzoto na nga. Parce que passion naoyoka na mutu te. Naoyoka nga moko naolala te. Passion naoyoka na mutu te. Naoyoka pasi ezanga so likambo ezalaki na ngai naloba papa. Nayebi lo te. Tu as motema makasi. Okosa motema makasi tina niveau poni. Ernest, lelo nga nakomi ndoki. Mais pourquoi tu insistes, Yorboya? Pourquoi? Lelo nga nakomi ndoki. Non. Ofandi apoto ngo solo ya lo meme ona katanda. Ko meme na ngali kwa mbetu bongo. Toke. Telemako. S'il te plaît, tika ye. Maman, maman. Yem ta pollution ma ko. Yem ta pollution. Solo bimsa yem ta chongo na nzoto. Bon zoba boyko. Ah tika ye, tika. Oko tanga te na bikota. Oko tanga ndeni. Karine. Kota nga ko mo nga te s'il te plaît. Karine na yamba ola ndako na ngai. Nabi pesa. Kolo Yesu yoka kolela ya motema oyo etonima Yahweh sala Yahweh nanga sala nolingela na tatura yo Yesu iskala ngana komite papa nanga sala sala oh Zambe na bomoy
pasi toninga na motema na ngai naza na papa na mama na mokili naza lokolo fele baninga mpo basala posibilité te ya kosunga journée na se na moyo natangi makomi na moleli sunga na bili nango bayema ngumba yango nde yesu masiya Musantu, makambo euti wapi? Na famille nanga totikala koyeba makambo maladi yote. Makambo maladi na oka ngonka epa bato. Mama ngana kamoli musantu. Toti na famille nanga ndenge nini? Boyi bisanga na musantu. Sufaka mobala sala musantu boye toloba tolemba. Alinga mwana musala na kati ndako mama. Bana boyati. Alinga boyati. Mwana yebisa mwana lobeno ba jeune fille. Ba jeune fille yo loba il faut ba jeune fille boye boye. Na loba ki pardon bo expliquer nga nan. Pardon. Do mwana musala wasala kana ndako oyo. Yenda komi mbanda musantu. Ezanini mama kwa mkola zaki boya musantu. Ayeki ozo maladi abeli. Nde asengaki musantu ana mwana ne ya jeune fille lokola yo kokosa misala te. Mwana na ye aya osandeti intérim ne mwana na koya aya makambo ebana na ndako mama to loba to lemba musantu osa boye pourquoi mama bokwe ko zoni me ona ngai pa musantu mama nga mama ne naza na bomoyi mama kitsa mutema te mama na boye mwana nga boye nda oyo mama yango nanga na yebiso musantu ye moko anzima kya koma neta onga kombe telefone senga numéro na ona benga musantu olobaka ngana ye na nga kaka na mwana musala wana oya mwasi akoma osala mwana mama na mokolo me akoma obima na mobala musantu bolingo makasi libala nga nde naza boye navandika nayoki motema pasi mposa mwana nga nabite nazwa avion naye nakisa naye kotala mosantu mitala makambo nga naye kokutana nango martini me pourkoi ko obenga nga te osanga mama nazosouffrir yaka martini navandi mama nalotaka bandoto ya mabe nazotaka mwana nga bango bazolanda ye namona ka bandoto ya mabe ngabi te naye na okishasa nimita makambo naye kokutana nango malembe mama mutu ameki yo boye mutu atie misapi na mozindo mutu asala erreur ya kobokela maladi na nzoto martini bayebi yo te bayebi source na biso te oza na koko na yo mobimba aza na kisasa oyo asesaka bamaladi oyo me nga na koluka ye maladi oyo esika euti mutu ane kozongela ye yoka pati yo nazoloba na yo mama musantu non te Ernest mwasi oyo bala mwana mwasi oyo ozali kolanda ozolela mai na misu lelo kokoyoka ye solo mama omona eloko oyo osala moninga baosala mama yo mobala moni aya patron na yo yo na fingo na nias keba na fingo na nias eloko pe me pasuki kanga motima bozo na kimia ko bozo na kimia mama na fingo na nias bozo kimia na sengi na kanda mosantu mama bozo na kimia Ernest na ono bana yo nazolo bana yo tasi eloko nyo mona ono ba nene loko mwase ko mko yoka isolo lelo matino ko mko yoka isolo mwana musala oyo mwasi obuvani ne mbula na mbula bomoni ne pasi mwana musala ayaka zosukola basani aolamba fufu yende komise mbana mwana nga Martini Ernest nani abiso mwana mwasi na azokanga na nzoto no bana mwana mwasi abima na ndaka mwana nga na solo bozo atayo moko na lobi na yo ozoba na nga tanga moko maladi oyo zongo epa na yo te mwana nga ibimaka bien na ndimi mwana nga ibimaka yuko mwana mwasi ozokota na ndako bwanyi na lobi na yo bimisa mwana mwasi oyo papa oyebinga malamu te oyebinga malamu te oyebinga malamu te oyebinga malamu te bimisa mwana mwasi na bana kula sanki mobali te oki kola kisaki mwanga na tiki kuna aza mbinga ungali yoko telema te mwana mwasi abi mwana mwasi abi wasikoyo na bi mwana mwasi abi te mama bitsa na mwana mwasi bima ndako na lobi no Ernest na kata bilamba soba na ngina kata bilamba te kosimanga te saka le loko no mosantu na lobi yo okobimisa te okobimisa te Bima na uso bima pesili mo boy bima ko manga lokote oki bima boni ko tula boy ko imbécile kende changer téléphone kasi yo ndoki wana sombela kingati kaka ya moti
na changer kaka oyo bino bofumulo oyo ebebaki wana ozoyeba mpe koya kosalela ngo te na biso ozoyeba mpe kosalela ngo te nazoyeba kosa yo natala bo eleki bo nabaola bo esali bo yo moto osimbaki yango mama biloko na bino masumu bibe na simba yango te mokoninga simba telefone no biloko masumu koli ozolia na tala ndeko maman est-ce que ça vraiment na sens oui mais nazo comprendre maman ngote il suit pas problème maman tokeka pardon tokengi oui mais que to kota kana Ernest boy maman na obengani nga bima mama nini maman c'est mon sang maman na mon sang si aza en réseau aye kuna na ndako ana réseau fa benga nao maman obi tenga lobité ofinga mama no bokola ote imbécile ofinga nga boka finga bona ndeni poyo yo kokanete poya za ndeni ye mamana ake finga nga bongo kona ngo mama na mama dodo bate parce que nyuso yo mto olukela mama bon mama wana bengani yo pofandi obimi na pete mama na bima na pete ko benga nga na telefone mama yaka ba bengani ngai poyo sadoke buda yo ko bimbo kotika ndaku na nani ndaku ndoko pa yo kotika mutu na mboko yo ke kotikela yenda mama na bima ki pona bima ya libela te na bimi nde pona yo photo ke kuna comme ça expliquer mama na ke place na place à moi n'était à place là te laxi pena ko Ernest ndaza ali boma kola makam na ngati alingaki yo alingaki yo kola makam na ngati mo bana protéger lo bino kende nanu do ça na ngaka bikeza nanu wasi na za ndaku ma bino kende nanu do protéger moi ali boma faute na oto mama kilo na ye ya miteka mama sala effort amuni na usala effort kota mama na libala ya yo zwi mabele wana minene wana yo za munduki kaka ndengo chango boye mutaza koleka boye pa mbala moko azwi lisasi aye na yo za kotula kaka boye kozala kaka na jalousie moni telema tokende nani akende kondo babengi na okete babengi opete tokei kuna okete kaka basomba saka fufu bazwi saka loso batina nda yongola na ovimtsa tokei akoza fufu musu abomi na soma bele bokanta mabele pamba ndo kumama Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama ayaya kumama Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama na kati ya bakusi yonde kosi na Yuda na kati na mai yonde mai na bombo nakata kosanga na ngai yonde mosomi kosa mokola mpo na ngai kumama Yesu mwana na Nzambe Nzambe na ngai isika yo vandi netwama aza mokolo kombo na ye bose asesa bakisi ya bokoko koko bose asesa bakisi ya bokoko ndenge nga mpe naoka nini kombo ya koko wana mais malgré na veni okote oyo ndazala ata nde mosika makasi eske unga nazoluka eza ye mpo ye asesaka bambasu bapota asesa bamaladi biloko ya bampese bamaladi ebele bima na banzoto bato naye te soki unga naluka ye wana oyo ozoloba eza ye azalaka nde kote oyo te azala kote nini ye aza na kisenso dofuna kita lisusu fo kita lisusu mais so okomi wana foza su moto ekotio na zelo azala na kisenso mais so olingi okende donc fo katisa oleki pont omona bamoto eza wana so ozwi bamoto bango nde bakotio na zelo otuni bana aluka papa nani oyo asalisaka bamaladi makasi donc kote presque bato bayebi ye bango mpe bakendaka kuna mais so oke kuna otuni ka bamoto wana bamemo ntina mpa otina lupango. Merci beaucoup mon frère. De rien maman. Merci vraiment. Okay. Donc funa kati sa pont. So kati pont. Sina keto dobo pont moko eza liboso. Na kati ti pont de na zu moto. Ozu moto otuni ka bato moto bamemo ntina parcelle ne place ça ça ba. Merci vraiment ça. De rien maman. Merci. OK. Ata yo moko. Mwana zana Kishasa awa na epi soki Martini aya Kishasa wana mobali ya bala ya ina Kishasa ngana luka yo adresse na toza mabete ngana luka kayo na luka adresse na yo ti na lemba oye Kishasa ndebe ko expliquer ngai bala pe ngai na yebite moto na zo contrôler bato yo ndo sala mabe parce que yo tika biso na Lubumbashi yo ye Kishasa nande Martini atikala ko bala na si abali mobali azwa ye aya na ina Kishasa awa na yaka kutana mwana noko eloko esalinga pasi natambola kisasa mobima mpona koluka yo soki otali koko na yo okotangisa mai ya miso
nafanya na machine nazolota bandoto manga likambo kini yekoyeli mwana nanga na ye kokoya butu na ke et pas Martini noko mwana makolo nyonso mbele ya kopola noko montango yo yaka yazaka nanu moke mais attends naza koexplike yo yebi ke ngai nazotraite bato awo yese ekuti ngetala okuti bato boni wana nauti kuna te nauti kuna nda kotika yo ozalaka nde bapesinga nde babi nanga azotraite na makampagne landa ye kuna noko mwana oya kokufa biso ifo ya kotala mwana ndenge babebiseli biso mwana mpona nga nalingi muntu asali mwana na nga boye ezongela ye nalingi muntu wana ezongela ye Martini aza na ndeko awa te aza mwana grand frère atikelanga moke yo ebine grand frère atikelanga mwana naza moke mama na ye atika nga natika koboko na mwana natika koboko na bebe wana aza moke na ndenge akomi lelo abali na maboko na nga mpo mutu moko booleka na nzela na nga mpo kobebisela nga mwana noko na kolinga ngo te noko te mutu abebisa vi ya mwana na nga nakolinga te noko nalingi osala quelque chose esika maladi wana ewuti ezonga amona pasi o Martini ayoki nalingi ezongela ye oyebi ngai na traite eloko nini ekoleka ngai na mboka oyo eloko nini ekoleka ngai ntango mama sesa akufi na 77 mpo nazalaki na voyage soki nazalaki mama sesa akufaka te koko na ngai mbombai nako makila na ngai oyo akoti vi na ngai bokoko basanga baete boseka somonzo kutembaki empate merci nalobi na yo ozala na kimia tikela ngai adresse nasisa nano bato naza na bango bana baministre na bakonzi soki nasilisi lobi 7h 8h ekobeta ngai epai na yo sosoka likolo ebombanga tireke bombanga na bauta likolo ndosaka yo ozomeka ngai na koyeba yo makila na ngai ezwa maladi mpe mokoko na ngai aza na Kinshasa mbula boni mpe abala wanga nayebi te tikela ngai adresse nakoya lobi 7h ekobeta ngai naza na nzela 8h naza na ndako na ye yaka mwana azolala te du kamo ozokimia te si c'est vrai que yo ok non ma bien amigo yo ujua na chikona mtu wana ngazo na ngapale kuna mama na luba fona na so mama na te jour wana vena na sami loma abezo komela na balwengi boete so apesi ko connaissance pa ba gérer papa tata musi na biso mo kutumela ni tumba na États-Unis komela kete ngai na komela kete papa boy ayisinga nini ko tika la biloko wana boete mais maman comment est-ce possible? Non, on dit non. Non. Bah, j'ai rien. Ah? Quoi? Il y a un problème? Hein? Il y a une seule, quoi, papa? Le bâté, nous allons le laisser. Seigneur, pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Pour ne nous permettre. Ça m'a permettre de biso to yebite yo moko yebina te mais faut même biso to yeba si ya musanto azana mbasu tous les deux makolo Alvé Seigneur ya musanto ko si tout ce que maman rêvait, il n'y avait rien de ça. Mais maman, comment ya commis si le jour là tant obéi ya musanto. Si on est biso qui a yo kaya olela a bomba. C'était pas pour rien ya musanto était déjà malade. Elise Notala, combien elle a souffert. S'il te plaît, vous priez pour s'il te plaît. Je sais pas, comment c'est possible à chaque temps qu'on appelle, il y a quoi, c'est même ce qui est mon sang, tout va bien. À chaque temps qu'on appelle, il faut se rendre compte de ce moment qu'il est. S'il te plaît, ça va me faire téléphone, c'est pas normal. Rappelle-nous aussi maman photo
Ok, bana mukie papa. De combien de temps vous les soumons au santo asali ndambo yo kiata mawa. Hey! Ndamelo na osenga mutu asali mo santo boya tanga kibia fina e mo fi. On est là désolé. Ndambe, na hivi na apocalypse. Sous na kati na hivi. Baba nena Jérémie tantôt toi invoque moi j'étais là. Ndambe to luki ya de. Motema moto. Moto. Nandeni. Wana likamuni wa. Eza nini wa? Afinye puis bango pe balobi. Oyo pena solo eza kobima makasi banda tozali kokota kuna solo makasi. Esali yoni. Wana balingaki basala mama esali yoni. Mama esali yoni so to ko solo. Nazala tina so ba ko vene peme ango sa tutika. Gabi? Mama pardon boyebani. So mama dobi o azaki mwana musala ana ndako epa mosantu. Lera beli maladi abande su koyate acha ndumba ya mwana na akoma musala awa ya mwana bakoma na mobali ya mosantu mwasi na mobali mama. Boni boy ko bakati mosantu sanga mama okotele mama ne paye lolo moko sura ba mama na ba mama. Wakati ni sanga mtu okotele. Gabi. Gabriel. Gabi oyo yo. Na ndako oyo. Mama. Ozi mwana na yo. Mama. Opesi ye mobala mosantu. Mama. Léa. Bébé attends. Ouais, sanga nini le cas pardon. Bébé kulela nanu te mosantu. Kisa motema. Mama si Gabriel. Gabi. Léa. Omoni mwana oyo. Yo ziba no mususu. Pozo mobali na ye okabela mwana na yo oyo. Mwana oyo nyokoli oyo. Na yebite kaza mwana na yo. Mwana oyo bota oyo tika. Mwana na yo oyo tika Gabriel. Yende mosanto oyo nyokoli. Makila na yo. Mosanto mwana oyo tika ka bebe. Mama. Otika bebe osundolo okenda. Léa. Likola kindonga na mibali ozo kisasa mo. Mama makufa te. Mosanto. Mama, kolela te. Mama, kolela te. Gabi. Nini? Gabi nini? Malembe. Malembe Gabriel. Gabi. Gabi. Mosanto. Malembe. Vous savez Malembe. Gabi. J'ai les connotés. Gabi. Gabi. Mais Gabi, place wana na condamné yo. Yo suis aimé liboso. Mobile appeso ba raison mon roboy. Deuxièmement, et puis tina 3. Gabi, okongola zemi pona nini? Ma chérie. Ndeza boiza déjà famille. Eza famille, nga penda na yaya penda singebela na ngote. Ponga pe abeta nga ba main libre mobu. Mingande na ba projet na ngeza la ke lelo yo zala na kati ndako. Obotela biso pe bana. Gabi. Nanzimie, nalingiye. Ena meki, koyebiseka kake soki olinginga. Tato yebani ata nzoto te. Mais na ese soki olinginga bima pa ba parents na biso. Pour information na yo, nazo bala déjà. Yo mo ba ya suka poto kabona Gabi. Ngana ese ki suka poto kabona ngo ba ko drogenga yi. Ongo ba ko drogenga o mari. Hein? Si on a se retrouvé ti erreur ndenge ni, se retrouvé en bête ndeni. Tu étais fatigué. Tu étais fatigué. Ouais, ba ketch na ngai. Tu étais fatigué. Ba ketch na ngeza wapi? Nzamba opinir yo. Ok.
nzambe opiniri yo oyo salinga nzambe opiniri yo nazaki mwasi na o nazaki mwasi na o comme koviole na koviole mamae lelo mko alibala na ngai obengi ngo urgence obengi nga nde yango po sabote nga bo po sala nga boyo nzambe na ngai oyo salinga nzamba kofuta yo ekoleka boye te nzamba kofuta oyo salingai oyo ki nazaki mwasi na yo te nazaki mwasi na yo olingai kobalanga mutu so ekobalanga yo ekozwa viole ngai et comme des viols nano viole te okoviole nano viole te vanda kolinga babulu nano viole te esili boye te omona C'est ça qu'on dit. Tu m'as jamais regretté. Pélé. Mais naïe, avant que tu vas me dire la vérité. T'inquiète pas, non, Sunga. Mais vérité, moi, ce que je veux dire, c'est que tu as dit. Nga avant Dakar, oyo mona reste na bimaka. Na kenda wa. Okenda oya okuti na tabana kasa na kenda wa. La lobby Puma, vas-y. David, je vais pas te voir. Mais pour les gens, il y a une vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Quelle vérité? On sera vérité, yo. On sera vérité. Donc, comme sont rouges. 187 appels. Multiplié à RTL. N'a orange. On dit pas même à ta Satan, ceux qui gagnaient la Kofi, à qui n'a fait Satan dans une insécurité. Pour ma somme, on a liste, ma somme, oh Satan a comment, il y a modèle, on a comment. C'est là, maman. Là où l'homme de Dieu a sali, il faut qu'il y ait ça. Tu vois, il faut que maman. Oh. Maman. Maman. Ta maman. Je sais qu'elle était tout pour toi, mais ce sont des choses qui arrivent, Gabi. Kutuna lo bagu mambali balate, atali bale kufi, na usimbagu te point te, parce que tu le sais, bien qu'au tikanga okei, j'avais toujours ton amour. Je t'ai jamais oublié, moi. Tu as toujours été dans mes pensées. Et je me disais toujours un jour, à Tokei, kuna suge simbite zonga, bisika noze panangai. Maintenant, tu es là. Merci. Bon, on tu es là, ce n'était pas encore le moment. Ils ont tenté. Quoi? Folongo la zemiwana. Por favor. Mama Léa, ya liboso na sengi ona obolimbisi. Na pasi yo naza nango. Na konyoka ma naza nango nazomona. Yo yebi yango.
na ngai na mwana nakokoka souffrance wana te. Mama aza te natikala nga moko nakokoka te kolia na nga mpe pasi naboti. Eza pasi mtesala yenga boye do yo mto boma ya nanga Gabriel ya nanga kufa do yo mto boma ye Gabriel nanga salaki yo nini asalaki yo nini grand frère nanga asala yo nini oboma yo kata ye motema avant l'âge boye asalaka yo nini bisanga noko ye tozana noko na biso famille ako yako bika noko ye asesaka maladi akosesa yo kotambo na otelema mosantu yeyo noko na ngai noko Lea umeli boya boende ni noko wapi mwana mwana ni yeyo koko na yo yeyo noko pardon umeli boende ni mwana zo souffrir tali ni mwana kobi mwana zo lala te noko na ngai mwana ngana baby sinde mwana na mama mama fatu nazo comprendre noko mama zana te mwana yo baby site mwana ngai na bengeli yo ko bongisa osisa maladi ne yo bengeli ngana bongisa yeyo mosantu oyo ngana baby si na ndeni papa na ndeni amen mama mwana nini yako makamia zile kawa mwana noko mwana Gabriel noko mwane noko yebisa mwana ngana sali mabende mwana na ngai mwana yo sali nini mwane noko explique ngana te ngana bengi yo oya ko bikisa mwana mwana osesi mwana mabende nini noko na comprendre te limbisa papa limbisa nini uko tozo la tsemisa limbisa papa leo nzambo to mabe limbisa papa osesi nini noko na nga mwana yeyo mosantu yeyo ye na mwana na kisasa ngana yebite noko n'explique que déjà te noko mama oyo mwana ayaka na pai na ngai eh alobi na ngai alingi mwana na ye afanda na libala mwana ngai seli mabende mwana na ngai noko papa obiki yo Gabriel soki na comprendre bien eza ba jeune yo na mama lidobi oyo biso to ya kuno yebisa biso ni ke mosantu ye moko ayebi koza maladi elelo ke oke mama lidobi oyo nde mutamema yo papa omona nzambe te napekisaka yo afa tokende mobali te noko bikisa mwana nyonso nazotala yango te ndenge mosala koplana Gabriel natali yango te obikisaka maladi oyo obikisaka maladi noko bikisa mwana koko na yo nafukami noko bikiselanga mwana bikisa mwana na nga pardon likolo ezongeli yo moko noko pardon bikisa ye papa tika noko distraire biso noko bikisa mwana na nga bikisa mwana na nga noko ochana moko boye te noko noko yo mtu pesa mwana maladi tapo ya komi boye noko lukase
Zamba Zolokumu, Zamba Pambola Bino Nyonso, Bisika Bozali, Li Pambolia Nzambe Elanda Bino Nyonso, Kembwa Nzambe Esala, c'est votre frère, Père Konde Israël. Kola Pambola Bino, le Tolobi sacerdoce sera raté, jamais et raté. Pesanga quelques minutes seulement, après si mon changer. Quelques minutes seulement. Tu ne seras pas déçu. Quelques minutes seulement. Je vous parle de la part du Seigneur. Et autres na mutema nangati na pasi nangaite. Mais peut-être les lozolanda ou lubina oyebe bienté. C'est votre frère. Kaka prophète banda côté ya na ba wenza matete. Na yekoli côté ya na wenza matete. Na yekoli côté ya na ba wenzi ya kisenso. Na yekoli côté ya na ba Congo na ba lufu. Na yekoli côté ya na pasi. Na yekoli zambe wana des années. Le lot plus de 30 ans dans les ministères, nazo continuer à servir Nzambe wana, je le bénis. Donc, aux alibosso ya montaza materte na makambo na ote ya bino, mais tika na ebisa bino. C'est Dieu là, o abenga ngai. Eza témoignage na ngai, na yebi Nzambe wana, baptisé par l'apôtre Bolia na matete, l'église Bima. To koti rêve to sambela Nzambe. Na travaillé comme responsable de l'église, parmi les responsables de l'église de réveil. Na travaillé comme président jeunesse pendant 2 ans na RDC. Na yebi Nzambo dozoteya. Totei na ba province na biso ya mboka Congo. Na ba pays ebele. Mais bien aimé. Mais tika na ebisa yo eloko moko. Moi petit témoignage. Mois de mars, tant au côté confinement, c'est pour la première fois dans mon ministère na mona, pas que salamité. Ba culte salamité. Ba église est fermée. Na Rome est fermé partout dans le monde. À cause il y a une maladie où est dérangé le monde entier. Mais bien aimé, na mois de mars, il y a 2022, na katia retraite, na katia confinement, Zamba monani nanga, Zamba lobeli ngai, Zamba monani nanga yebisi ngai. Alobi nanga boy. Retourne dans la spiritualité. Bobosani nzela na ngai bokomi kotambola na baposa na bino bokomi kosala pona posa ya biloko ya mokili bokomi baorgueille bokomi baenvie bokomi na baposa mokili o mingi bobosani makambo na molimo zongela molimo ndenge molimo sala nzamba pesinga baorientation nkola pesi ngai etouche motema na ngai banda mars tango confinement nyoso esili yango message nga na pesi na bato Zamba ebisi ngai ba problème résistant oyo ya makasi ye moko nzamba zo visiter ko bikisa pe ko délivrer bato makasi bato bozwa délivrance le 24 juillet o kaka uti ko leka 24 juillet na nzamba bena na sala veiller na kati ya veiller na bondela pona ba kaya stérilité ya ba délivrance ba kaya ba guérison na yoka ki nzambe to proclamer le 24 juillet. Miracle ba délivrance o ye sumasi ya kitia sali le 24 et le ki na motema na ngana okumisa nzambe na moni bat ba uti Irlande bat ba uti Angleterre ba uti Belgique ba uti Suède ba uti Suisse ba ye po na délivrance o nzamba lobe na le 24 na kumisi nzambe papa batu kaka ya Île-de-France te ba oya Battre la province, 2 heures du temps à Paris, 3 heures du temps à Paris, les gens viennent. Viennent pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ba croire na message nzamba lobi nanga yango ba kum komona ba miracle. Yango na ebiso na mukuse. Na bonde lio na kombo na Yesu. Na ebitango zolandanga, tu es déjà découragé à cause ya mabe na biso ba pasteur, mabe na biso ba prophète. On a envié mbongo na bino, to envié bandaku na bino. Batu ba kosi po luka mbongo na bino. Mabe koti lelo poto luka, mais tika na ebisayo. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin de tes biens, mais écoute. On zamba lobi nanga. Oh, si qu'on a moni le 24, le lopo nanga comme témoignage. Plus de 40 personnes, qui n'a problème, il y a ménopause précoce. Dieu les a visités. Que Dieu soit loué. Le loba témoignage est belé. Couple, il y a Autriche 4 ans. Mobile a côté un problème d'impuissance sexuelle parce que à ça qui adultère. À que koutana na moi si moi ça qui koutana qui na misala mabe 4 ans impuissance sexuelle. Il bale nyo kufa. Moi si andimi ko vanda 4 ans. Ba yé pour la prière à délivrance.
5e jour Angoy, Bazongi normal. Mais bien aimé, nous voulons témoigner. Impuissance sexuelle et silaka. Frigidité et silaka. Kindoki, oui, koti na famille, nabino, o luka na oba délivrance. O luka e belé. Mais na ebisio, Dieu m'a donné les schémas. Pendant tant confinement, qu'on appelle un schéma, na comprendre. Stérilité et silaka. Non, qu'est-ce qui s'ananga? Au moins, stérilité et aussi là. Impuissance sexuelle aussi. Ba maladie contagieuse aussi là. Ba maladie héréditaire aussi là. Kindoki. Ezo longwa na kombo na Yesu. Batu bazo bika. Na pesio adresse. Boulevard de la Libération. Numéro 17. Derrière Gare ya Saint-Denis. C'est dimanche à partir de 14h, ça service prophétique. Mercredi, service prophétique. Dimanche, service prophétique. Joie numéro Benga. Benga Sikonga na Osakurananga. 0033 7 66 27 40 0D. Tango zotalo lobi teba ko sarana bango. Nazana Île-de-France. Yom ton espace Schengen. Yangwan adresse na pesio. 17 boulevard de la Libération. Boulevard de la Libération 17, derrière Gare ya Saint-Denis, na 4e niveau, viens. C'est dimanche à partir de 14h, na bandi service. Zamba Pambola Bino, Benga, 0033 7 66 27 40 0D. Mais quand Zambonga na Osambera, il fera quelque chose. Déjà ce dimanche, ne manquez pas. Zamba Pambola Bino. Merci. Ah, voilà. Chers amis téléspectateurs que vous nous regardez en ce moment, sommes très heureux de passer la vie sur le moment où il y a Kitoko. Ça dit, j'ai une très grande nouvelle à annoncer Lelo. Je pense que tous ont passé le moment de confinement. Nous sommes tous en Congo et puis nous avons déjà déconfiné. Mais depuis que temps aussi là, nous avons ça, il y a passé les vacances dans le pour faire, pour la famille, pour une raison pour une autre. Alors vous aurez toujours besoin, vous avez place pour qui un endroit où vous vraiment répondre à votre confort, où vous avez un banda. Voilà, nouvelle agito tous en amour. Ah, on a un auberge chez Roger Funda. Et auberge chez Roger Funda est situé sur l'avenue Boleko numéro 56. Avenue Boleko numéro 56, dans le quartier Matungé. Na commune ya Kalamu pour la bandeko ba retourna na Matongé oui c'est-à-dire quartier otoza oyo avenue oyo eza sur place oyo avenue eza situé eza vraiment différent na Matongé boye eza place à Makele l'été eza place ya ba bafle l'été eza place ya Lukulu na té c'est des quartiers moko eza vraiment différent na Matongé oto mesana ya moi musique ya moi Makele donc ah so ko vanda oza d'abord la facilité pourquoi parce que oza permis ya victoire ils ont permettre autant pour la facilement au Québec ville partout et puis à un moment où vous rassurez-vous parce que sécurité et ça mais puis nous va donc vous avez bloc bosser dans la pédise permanent il y a le bosso courant ils permanent c'est-à-dire que Snell déjà bazana des lignes à Baromoko et à part Snell bazapé le chouchou na groupe électrogène et à part groupe électrogène bazapé sous na parole donc il y a Roger Funda à ça de façon que nous tous la maille aux la poso ya awa c'est-à-dire courant et ça vraiment souci na oté et na wa tali maille rassurez-vous que à part régime des eaux abisso ermoué qui ndaka ya Roger Funda penser aussi na bino atila no citerne ya munene o ezo sala ke maille okoki kozala ngo ata mukiete et puis na wa tali na kati ya sam na kati ya appartement awa je vous signale que cuisine est équipée parce que mingi boya ka vous avez besoin mingi ya cuisine est équipée et à part ça toza sous na etali télévision bon on a le premier bomo le gars et le hôtel donc abonnement au coût déjà ils ont un permanent et puis il y a des voitures à louer ça veut dire voyez vous avez pour ça déplacement partout le monde qui est la voiture ils ont à louer je pense que dans un salon d'arriver du ça ça dit tous dans un salon tous la quitte na biso il y a je vous n'a pensé il y a aussi la biso salon déjà qui toko ya moyo bato baza maye ba timbela nako déjà tout social amour ba film na biso juste des amis façon représenter bino beauté za awa donc tous dans salon la biso télévision zali et puis tous a p na o etali malibi c'est-à-dire split ezali pour ça vraiment makasi ça dit na za awa
non aya te mais c'est comme si naza déjà kuna awa toza na couloir c'est-à-dire toza na couloir na biso na kati ya couloir awa toza na cuisine toza na salle de bain et puis toza na deux chambres donc format oyo toza na eza format ya deux chambres cuisine na salle de bain bolandama. Voilà, donc awa toza na couloir c'est-à-dire na couloir awa toza na cuisine toza visiter cuisine patientez-vous. Là, nous avons la chambre et juste la cima derrière, quand on est là-bas, nous avons la salle de bain. Mais là-bas, nous avons la chambre pour la place où on va là. Voilà. Donc, chambre là, il y a un mot. Parce que endroit où on va bilamba, ils allaient. Place où on va nous chaper, on a bu, mais ils ont juste caca. Espace où ils ont permettre de la pongi. Mais tu y a un mot. Je présente les lits et puis. Les thé doré aux anamoyangwana. Donc voilà, à les chambres, nous avons aussi un endroit où il y a regardé rien que l'eau nayo, bilamba nayo et puis autre chose. Ici c'est juste pour dormir. On continue. Alors dans la chambre, un élément très important, on a dit que surtout ma maman, tout dans la soirée liée, est-ce que cuisine est ça? Donc voilà, cuisine yango aux place dans l'amba, ça veut dire cuisine est ça équipée. Nous avons le chaud, nous avons congélateur, frigo, début, nous avons place à vous. C'est-à-dire, ici, pour la salle, tout ça. Donc voilà. Comprenez que pendant que tu es sur la voie, les clients ont déjà, donc moi, je suis allé. Et puis voilà, leur cuisine, ils sont vraiment très bien équipés. Et puis, nous avons la maman nous avons dans salle de bain, je souligne que Maya Montouza, c'est-à-dire Maya Montouza, voilà, donc voilà, en général, on a Awa, Awa la Kati, des cigares pour eux, au Bomba, Bilo, on a Bino, et continuons, voilà. Je pense que tout ça, une présentation. Il y a auberge chez Roger Funda, au moni tout les awa, mais au milieu c'était le moment. C'est ça à mon côté, c'est-à-dire les amis ça. C'est-à-dire à la C, nous avons arrêté de chausser, nous avons deux niveaux, ils ont des colonnes à mission et au milieu tout ça mais à le but est-ce que bah puis les amis là pour ça en tout cas je vous rassure que cela là nous plus on a la télévision au camp, c'est-à-dire confort dans ce monde à côté dans ce monde cela est nous plus dans au camp mais la ligne bien juste dans la numéro dans la C numéro à France c'est il y a Roger Funda et puis il y a Kishasa ils ont montré ça il y a trop hasard pour gérer ma camion à bien à bango parce que plus mon doigt sali une semaine on doit sali 2 semaines on doit sali 3 semaines tout un mois en tout cas bon foot a pris monté ça on doit se biscoler mon on doit se bicraser on se pas caser dans la prix mais plus par rapport à avantage et mon doigt ou minimum ça la prix qui au foot mais rassurez-vous que ma prix pour la même moto ça une semaine même 3-4 jours les gens vraiment abordable ça dit format au moni awa ils ont des chambres salon cuisine salle de bain cuisine équipée puis colopé et ils allaient à la chambre mon corps ils allaient pour servir dans la séjour sur le passé. N'hésitez pas à vous contacter par le numéro pour passer la séjour. Voilà, merci. Ngai maman Pichu Tonele, dans la pharmacienne en formation, dans œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche. Ils ont traité l'imperfection mingi ya peau. Pour ça, il a un sérum sous forme de masque. Tous les ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, ma palata. Et puis, pour ça, il a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les ici gel douche. Tous les grand format, dans petit format, ils ont mis à paille. Ils ont adouci la peau. Tous les ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba
médicament na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex oyo ezali pommade antidouleur ezotraite toute forme de douleur même badouleur rhumatismale makolo kovimba ezotraite yango toza na crème borex oyo eza uniquement mpona bapapa ezo-rallonger système ya bapapa et puis ezo-agrandir yango toza na diazostimule oyo ezali produit na biso ezotraite différentes formes ya impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas basi ezotraite frigidité eza sous forme ya comprimé. Toza na zingenalis oyo toprésenté sous deux formes, comprimé à sucer na suppositoire oyo ezotraite différentes formes ya hémorroïdes interne na externe. Toza na méamycine oyo ezotraite levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème méamycine, ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali surtout, ils ont là sapatou, maladie loto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça la allium. Allium est à traiter toute forme, il y a hypertension, à normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est maté si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, oyo, et ça produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga azo remonter bango, et ça tonifiant pe, et ça ça makasi énergie dans d'autres. Voilà, eza gamme ya produit CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement dans phytomédicaments, dans plantes médicinales. Donc nyonso tozo produit au moment liboso na bino esami à partir ya banzete ya mboka na biso Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino, toza na maladie musu auto traitera pe, auto sala to benga ba préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans la qui si on peut se rappeler, bateau bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda toza na plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka yango mpe donc contacter biso opposer problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo mabobidala soki bobila dawa akufa na mabobila dawa mabobila dawa Antona, action. Comédien, serré kota. Serré en haut, serré en haut kota. D'ailleurs en haut, serré par haut. Oubliez ça, on va commenter. Action. Si construit dans ce jeune garçon. On tourne. Action. Et là qu'on sali maman nous que ça na mon aller ya te. Olinga ya. Donc Eli Koloba. Passons au terrain. Oh, comment jouer? Ok. Pourquoi la petite?
Ata yo moko. On m'appelle la pétélé quand même. Silence en tour. Action. Ernest a supporté ta présence ya maman nana. On sait qui c'est là. Miss Motali na ya na mi mama ndobi. Omi mosa za soba. Ça bien te moi kuna. Ta la maman ndobi Miss Motali nga. Mama, eu vou para mim na bino a libéré Kamala acoustique. On tourne. Action. Je vais la roaming pour nous prévenir que l'homme soit les catés. Nga ko fana ka bona lela namkina bukika les corses d'arbres. Na tout temps moi makta o. Nga sala ngo posonyo. Non ça tout ça wapi. OK. Son hein. Et tout ce que carton porté. Tourne. Action. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Peuple, oh, si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple,